Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et c'est le romo qui faut battre mingi. Et c'est mission Oyo, ils ont le belela toujours. Bah, bien fait, toujours bah, exploit et ouais, rasson droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est, bah, on a une catastrophe. C'est ce qui était les lois de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous êtes quand vous êtes là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Je qui m'a besoin de calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezomi, ma maman a tout des fois. Oui, membran. Donc, on a kakolo, c'est des fois. Merci beaucoup. Si ma équipe est en résidence. Bonsoir, c'est un Figaro toujours, mi baramonabino, bana maison mère, bana wenge musique à BCBG, batu ya Fali Ipupa, batu ya Spiritas, ba Gaulois, ba motenabino mi baramonabino et outi pa ya Saint Figaro, voilà. Et l'autre est pas sabino kaka mbote toro bela muke affaire ba billetterie ezali ko kende ndenge nini. To moni yanto na fongoli lelo. Et ça comment? Obike na koti na ba site internet obike Saint Figaro bi kota to yeba vérité est-ce que billetterie fongwa mete fongwa mite to surtout kabwe mais na comprendre te est-ce que penza ba longoli ba tino ba kiti ndambu ou bien ba kiti no surtout na bongo se sombami to lobela no momo mukienano Fali Ipupa ba date ezoyeba na te Fali Ipupa ba date ezoyeba na te jusqu'à présent. Alors, batunae, bango moko ba se fâché, ba bimina balabala ba buko tia, ba fiche na balabala ba na ba dati na bango. Inch'Allah. Héritier Watanabe, d'homme de Paris, to moni ba répétition danger, kili, yena robi de mundi bu ba sangani fusion donc ba robi ba ko pas solo le 24 mai. Mais le 24 mai, on a dit que billet comme ndengeni kala mingi to tela bino géographie to tela bino map to tela bino mokobo tala ba billet et commune na lolenge nini bande pa bolingo. Papa Hervé Ferregola yepe kala mingi te le 7 juin ba billet zo ke ndengeni ni to kolobela nyo surtout awawa rando nini ozo kende ken piana c'est fâché encore ken pena telemili susu contre kaka Fali Ipupa, bandeko bolingo, mi baramo na bido na pesi bido mbote ndenge zalaka toujours Saint Figaro égal à lui-même pour tout sabino toujours kende bien match za kitoko donc maboko pembe. Voilà. Mbote na bido ba sponsor officiel na biso monsieur Anthony Madidi Anthony mbote na yango wana et les enfants d'abord les enfants pe mbote na bido ndenge zalaka toujours na pesi mbote dodo maziza mona Schengen ya propre donc ba mbote na yo yango wana mi baramo ba fan club kaka ndenge zalaka. Voilà. To fungola mukesi koyo yo bandeko nanga billetterie ya Levangantama ya Weranson et fongwami lelo awawa na ebete sozo mo espace ko kotsango awawa popso basango to kipaka sika ko pesela te tozana stylo te tozo mo quelque part moi café moi mali les ali kandenge zalaka. Voilà. Billetterie fongwami lelo billetterie ezali ko tekama ba billet ezali ko tekama na ndenge mvuluba
ba bizote comme na habité na fongo na retard le 13 ba fongo ba 12h 13h il est déjà 18h heure en Afrique du Sud, je n'ai dit que ça 18h à Paris, même si nous non comprendre t'es bon mais quand nous expliquer est-ce que bah ça dans système te kanon ndambu bongo ndambu subo te kasima ou bien te ezaka ndenga na omona awa bande ko na ngai ele kiringa mo mukie na bi que les Vanganta Mawe Anson la fois passée na concert à Liboso à Grand Paris Arena na to kaka na sala kaboué pour bandoko beli la bato ba somo ba billet mais ce que je ne comprends pas aujourd'hui na moni bato ba billet ba vidéo ba tendeli biso na na var na biso ya lobby mercredi boza la var bo mo ndene ni bato ba somo ba billet je n'ai pas compris et belé à Dedes Arena wana ba kititikali mukie ba couleur ko bo mo na oyo itikali mukie ka boy est-ce que ya no comprendre cette configuration mo batena no ndambu to configuration batena mo bimbaka mbala moko to batuka ba bimba ngebele basomi batike mbala moko et troublinga bongo et troublinga donc zunguluku donc doit comprendre te ou bien ya Noël Weranson atiki ba biyo surtout okam ko le 13 mai lazara muta tembe mabe globi na côté la mona voir na ko beta penza site internet na ko compter ba kiti ka ndenge zalaka na jour moko ba grader tika la poule li boyo ba côté ba kiti tika ba grise obinga ngongo na ba couleur pour na tonga bien pour na sasa bien ko bozang sanga malo ba émission so ba kiti tika mebele bona mbala moko moi je dois vérifier ngai fona kota na mozindo na yeba penza ya solo soki ba grise ba kitsubo ba grise to mona mopanza na soki penza ke non ba tsena noté mais soki obika soki ça que non na journal liboso même pas journée na quelques heures après ouverture ba billetterie et que Weranson a réussi à côté que ba billet nyuso o toujours mona ba grise wana elongwe et très ko ba couleur c'est que na FCBino mais aussi là juin et si la télé katikati est commenté ba bien surtout ici félicitations à bino bana wenge musique à maison mère tonoze lango boete pour nous la promotion nous bandité ba fiche 42 dollars ba fiche na bino wana et la grande surprise boye c'est que boza danger c'est que bolala la grande zala bongo pour prouver ba tout moko to nini pour prouver ba tout moko bien ndengeni. Aïe, ça. Anyway, bonne chance Nabino. Le 18 octobre, ça calamité. Torozala Nabino nzuto na Paris. Pour Nabi que déjà Lili décor déjà réservé lenga déjà hôtel Moura qui toko na kata Paris. Wa déjà utina ka mpanza Lili décor. Maria Kombe Nabi que côté visa. Ezana maboko ya Maria Kombe sponsor habillé car tozela billet pour biso Nabino tozala na France. Tokota concert elongo. Azo belle la awa tozana nous avant toko na tala ba juin ba mai ba soki ba juillet naza na besoin billet sponsor ya hôtel à monani sponsor ya visa à monani naza na besoin bonga billet bino ba fan club bino lela Saint Figaro mi bara mona bino ba mbote na bino ba numéro yango na C ba Western Union ezali ba ri ezali comme na ngona zo ba bonga billet tokuta na bino na kata mekili voilà on arrive à sango ya nsone ndenge ba billet na ye ezali kotekama et nga eka musi tout le monde mais faut to vérifier na nupo na za penza bon na habité na besoin de vérifier pour to kutona ticket master ya ngo perception résultat au bomoni awa ba kitsa crise ebele nga na kotsa mo tembe nga za mama muta tembe na te penza tembe ya danger pour l'équipe belé na ba air ka muki oyoyo ba kitsa boye koma esi le belé boy. Donc, toutefois, pour vérifier, lobby d'après le rendez-vous, var nabiso na 17h, heure de Paris, toko la live, toko tia poto lobela, à faire ba billet, et il faut la capacité à combien de 1000 places na kati ya Adidas Arena, et te kami combien na journée mort, d'autres sur les records, ni nyango, sur la combattre ba record ya batu misusu. Saint Figaro bobi ke awawa, mon santo le sumo le karaté, to pesa rabino ba sango, et nos filles, nos frères.
Mibaramo na bino, ba fan club Hotel Arabiso, de partout dans le monde, hein, bana Cape Town, bana Wembeck, Mibaramo na bino, bana Paris, hein, bana Paris, na Zoya Paris, kana mingi te rokuta na face à face. Voilà. Héritier Watanabe bandeko bolingo concert na yezali dans 10 jours, de les 13. Donc tout tient 10 jours, journal sous que ça journal ba busy bani na ma up and down. Affaire ba billet na ye to lo ba on ndenga pembe to lo ba on ndenge te que non to boire que ça bango to lo ba bongo soki ndenge nini. Il y a 2-3 jours passés à tout ça qui ba enquête na biso nga journaliste d'investigation boyebi to ça qui ba enquête na biso to koti na mulongo to yeba ba billet héritier Watanabe ezoteka mandenge nini akomi na combien de 1000 billets capacité à ça les ndenge nini bona. Alors des jours passés de l'eau na quotité pour dans ça que moi na kambo wi ransonné troublenga mais lobby na tunu na var to dévoiler ba secret no surtout to la sabino ba salle surtout oyo ba mise so beta. Il y a héritier Watanabe ba billet et bandeki vraiment ko traîner sans vous mentir ba billet et bandeki vraiment ko traîner. Au moins, nous avons lancé sorti nini ouverture ya billetterie nae to bi que eko affecter les sous vente ya billet ya héritier Watanabe. Ça on selon analyse on a sali. On va mettre jour mon côté et décalage ça que ya moulayi mais vu que babwa ki ya ngolelo héritier va mettre dans 10 jours. Impact ya wera nsol bato wera nsol baza baza ebele oyoyo balinga ba se faire voir que toujours supporter mutu na biso baza se faire voir que non les vanganta baza ya biso ba somo ba bien mobondo donc en vrac au moins que na 2 jours oyo na tout ba solo à part ba répétition o héritier abeti asali salina mo rebelu mundibu abesu mutu libu mona ba lobi ba se sondeni nana au moins que moto ne kitimo mukeme ndo bande moko matapo bakoma proche ya concert mais to ba beti le ko wera son oyo Paris mobimba ko ndenge komi couleur wera son na ba porte no surtout bo ba magasin na ba shop na bango partout et bombi suko moto héritier Watanabe. Mes chers frères et sœurs, total la lobby ndenge kozala to ko pesa bino nombre exact combien de billets oyo héritier Watanabe ateki. Si on continue à Google au petit dôme de Paris, au moins un web site internet, c'est 4600, 4900. Ça dépend de la configuration de d'autres part, c'est 5300. Et alors, le lot, tout ça, tout ça, héritier Watanabe, dans 2-3 jours passés, exactement 726 billets ont été gamaki sur tout le bateau, tout ça 5000, which is ça même pas les tangamaï na nini. Toujours booster bino, toujours tindika bino, ba spiritas, bosoma ba billets, bos support mutu na bino. Tout ça là, bon moi, j'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. Ma pèse abino information vraie. Sauf que bino to ma pèse abino information beaucoup mo sidika beaucoup finga bato. N'est-ce pas vrai? C'est le Congo qui gagne. Juste hier, quand le Congo est gagné. Pourtant, au concert, ils ont un modèle oyoyo. Et bah que non, bah ta rive gauche, et bah que bah voisin au kuna, et bah que bah Camerounais, bah Malien, bah tout bah la musique na biso. Et puis que bon la biso, bah quand même na ghetto, bah combattre, bah téléméler bango, bah formuler les bango PG na bango, mais bah comme la bango quoi, 2, 3, 4, bah premier concert, au bêta qui danger, bah tu vas y aller belé. Et après tout le concert comme comme sanama les lots oyo yo mona sikoyo ego simba sote to comme kita to comme ko kita atolingi to kita wana biso bata media il faut to lancer ba appel pour na bino boyo ka biso bo sibo que dans le bi ngana belé les français di ba ya award to na ba kamba billet na tiba to héritier na preuve soki ngai na tiba croquer osoza lokuta bo benga ngabo bisanga so la débat na TV ngana o démontrer bino nyonso tout ndenge zo kende na nombre de billets na makamo tout on les allé to benga na to solo n'est-ce pas bien c'est le Congo qui gagne tout ça na besoin de l'autre mais vérité na ba fan na bino ba meloman na bino ba to ba se pumuna ba bunda libanda voilà c'est un Figaro. Information vraie, Bourgeon, Awa, pas ba groupe na binote, ba groupe na bombe la bino information sur lui.
Papa Hervé Ferregola. Tu as comme héritier. Pour le lobby va à lobby ko yinda mabe. Rendez-vous 17h heure de Paris. Na kati ba émission na biso awa bokota bokotala yango. Tout sur la peine, n'est-ce pas vrai? Papa Hervé. Catégorie nae. Ne bozo mon appel de l'autre côté. Oui, à ce moment, Moussala nae. Tekibo wa bien nae. Moi, wandambo sous ce tika lindambo ezali. Ndambo tika lindambo ezali. Bien non facilité, mais sold out. There's no sold out jusqu'à présent. There's no sold out. Vous allez comprendre. There's no sold out. La catégorie ndambo tika ma billet zali. Tu dis que juin ils ont fait la minité. Le 13 le tika à peu près 27 jours. Le train à 30 non pas 30 jours 27 jours. 27 jours il y a concert, il y a Papa Hervé. Mais jusqu'à présent, un bon nombre de Tekami, en tout cas, félicitations à Bino, Moussala Kitoko, Nabato Bossali, Nendebo Teko, Bondo, mais sur les cylindres sold out, et ça, c'est les Congo qui gagnent. Voilà, merci à vous. Tout le Belamouki, Robino Mundi, Boussou, Yépe, Ateki bien, sans vous mentir, Ateki bien. Malgré tout, tout le monde va photo, tout le monde va bima, rando na ye, na fali, poupa, et comme un degré moussoussou. Banda ba toisala ba sorti, mais il a dit que ba bloka, ba benga na ye, ba yambaka, et tout ça. Tout le monde qui a commis, a télé fait rigole à l'ibaya, pour, na yabite sur le pourquoi. Mais à comment changer ma lobalelo, à bêti va dire, bah, faire rigole à yembi yango, mais habite héritier, nanana faire rigole à, ils appellent bah, blood cold, maman, courir les cabenza ma cassité. Héritier invité, il pas invité héritier, bah, on tient na ba pour, na ba concert, na ba ngo, bon. Anyway, bon, tu vas ba congolais, on va na Belgique, on va na Paris. Bon, bonne chance na bino, quand dengue zala toujours. Alors, tout ça, on va la plaie, on va des petits concerts à Kitoko, de côté là. Parce que le Cameroun de Banga retient un concert, Papa Hervé a fait rigolo dans la chaîne Nabisobo. Et c'est parce que depuis fait rigolo à Betaka Adidas Arena, Zaka Adidas Arena, je ne me trompe pas. Arena à Betaka Boy, Batubakenda ba filma tous les chroniqueurs, tous les journalistes, Oyo, Atia, ba musique, ya fait rigolo, excusez-moi. La chaîne YouTube na bango za bloqué ba kanga bango ba monétisation ba kotsa sumbo moti ya mo mona keno ba atako tia faire rigola ye moko na kati ba émission na biso to koma ko banga ko tia ba musique na ye po ko tia boye le konde no côté sauté to vivre ndeni le konde côté to vivre ndeni, n'est-ce pas vrai? Faire rigola et solo na bureau na yo ba lembesa côté na ba pesa ba musique ba nani chance. Ba pesa ba chroniquer ba to lobela bino chance ba ko ata ba $5. Parce que ceux de vous imagine na bino moko bino mo teki ya mokaka obemisi ba amour illusoire na bino bino boteka ya mokaka au moins teki ba chroniquer ba to ba lobela bino pe ba sa musala punda. Combien de chroniqueurs ba tika lobela makambo ya faire rigola? Combien de chroniqueurs o ba tika lobela makambo ya faire rigola na ndenga fote to solo na pembe? Combien de chroniqueurs? Belé et belé na ndenge au sakanate. Voilà. Il n'y a pas longtemps, 2-3 jours passés, na moni ba vidéo moko sur les alliés, je crois na balansango, ba tu ya fali pour ba lobi ko fali pour porter date te bango moko ba koya ko tia ba date na bango. Ko la fali pour pa aboko tia ba date, bango ba ko tia la fali pour pa date na ndenge yanko. Ba ko tia la fali pour pa ba date na ndenge yanko po alingi kotia date te. Stade de France pendant que on a 2025 awawa to ki ba soupçon to ki ba nungu et ba pousse on a 2026. To la 2026 to moni Ken Piana abimi alobi décret ya fali akomi ko kita ba kisi o ya simba wana e bandi ko sila wana ngata na lobi c'est un figaro na ba maboko pembe. Ken Piana a ba propos na yesko to tsela bino mwanda bukola ndena. Alobi ya solo bia lokuta. Alobi ya solo to alobi ya lokuta. Quant à vous ya ko décider ya ko loba po et si chez nous to lingana biso lokuta te. To landa Ken Piana to kozonga na plateau pour to sisa mayanga na biso. Ndenge za la kaka.
Voilà. Nde na ebisaki bino kaka. To bandaki mission na biso na makambo ya ntsone makamba billetterie na ye nazo kamwa tisiko balakisi ngaso diagramme ngo ya stade map nango ya stade carte nango ndenge bakiti ezali na ndenge banini ezali na ondimaka te. Donc on a le business bino rendez-vous lobby 17h tout le monde nous a été soit rendez-vous tiens pour s'abonner déjà bon aux abonnés pour s'abonner au tcha ba cloche de notification sur le côté de la pampa pour tous la bino live 17h il y a Paris. Beaucoup tapote la affaire billetterie to yeba penza ya solo les vangantama a commune ndengeni na tekili bien tekité et ça comment besoin ndengeni Saint-Figaro égale à lui-même na pesi ba fan club no stumbote Lili Décor na pesi mbote les bourgeois Mobutu Kiwawa Irène Mambweni Cédric Bombela Adolphe Dalton mona Melouz mbote no pe ya bwana ba master bo sa ba commentaire plus beaucoup melangai ba kombo na bine kanga manene kanga ba kombo ba fan club to ba ka bora ba tsa ba commentaire chaque jour et ça là biso bien awa to ça na tendance ya mutu te mo to émission so va rakotaka to banda kolobela banda ba musicien ba wendo tito ba katina business ba musicien ba bota masika pour diversité on dit kan ndenge za la toujours c'est Figaro Maboko Pembe Mibara Monabino de côté na prochain épisode ya VAR Obo Sanate lobby mercredi les 14 na 17h heure de Paris to décortiquer salle où Ranson Robeta to ba combien de 1000 places ali combien de billets déjà vendus donc la même chose pour héritier Watanabe et pourquoi pas faire rigola to tanga ba kiti na bango to pesa bien information c'est Figaro bye bye. Travailler à même qualité, ni pièce soit Berlotti. Oui, ils ont 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit nati la boutique là, on s'en va on a pris assez. Bon. Donc quand bah ça la biso, ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mon tout monde batunde est-ce que photo timbe là parce que place au Kébimsa 910 €, oui, awa, tu peux on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous mettre 900 € quelque part, et puis mon oiseau travail, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali assis des gyms en pata, tout ça, awana. Lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Et voilà la forêt Nazoya, et na baki bana wenge, kozonga na ngai boye retour, na oki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago quoi, to mona wana to koma. Ya so bomoni na lati forme o to na olata na to kuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o yonga na sepla na ngo.